Est-ce que tu vas accepter vraiment de participer dans le mariage ex nao? T'es haine parce qu'après l'amour c'est la haine. Si on a libala non lugani. Non yate. Kinshasa micro trottoir Massia na Roboni. Lelo tozongeli bino na émission na bino ya micro trottoir. Nous sommes ici na rond-point Willery nde to mesana ko ya na rond-point Willery. Tozo lugara mutuni to reposer question awa. Toyeba papa bonjour hein. Bonjour papa. Bonjour. Bon s'il vous plaît biso toza Kinshasa micro trottoir. Ils ont la chaîne le plus suivie na YouTube chaîne ya bien reposer ba question en public en plein air comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que tu poses des questions qui ne vont vraiment pas te compliquer? Bon, il n'y a pas de problème. Bonjour monsieur. Bonjour Yangandeko. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga eza Ndeko Jansi Chibango. Alors Ndeko Jansi Chibango, c'est une belle opportunité et occasion pour Nabiso ya ko kutona nzela pe ko poser directement la question aux Zaki Nango pour na batunion de manière générale. Alors monsieur Jansi Tonga est-ce que pour na yo ça te mettrait à l'aise aux d'accord, il y a aucun mariage ex now. Comment on est? Comment on a presque? Bon, bisous aux alliés qui ne chassent micro trottoir. Il y a un moment où on a linga à la main. On va faire de notre mieux pour nous le en français. Est-ce que pour nous ça t'arrangerait il y a aucun mariage il y a ex now? N'a qu'un mariage ex, c'est le sens que à Bala déjà ou à Bali Beningai. Non, je parle d'une fête de mariage. Une fête de mariage. Ouais. Oh, mais pourquoi pas? Après une relation, c'est l'amitié qui vient. Pourquoi pas? Maman Yoloba, après une relation, c'est l'amitié qui vient, mais il y a d'autres personnes qui disent le contraire. Bon, on est à Avinanga à vie à Moutousouté. Donc moi, après une relation, c'est l'amitié. Peu importe, n'est pas là. Peu importe. Après une rupture, il y a toujours l'amitié. Tout le monde dit papa, bonjour. Bonjour. Et ça, c'est un plaisir selon le cachiné. Bon, quand on est dans mais on l'a cachiné pour te bien. Comment on a papa? Kombo nanga Itumba. Bon, papa Tumba, tu est-ce que vous avez vraiment ok mariage à ex now? Pour na invité, ce qui a invité nga na okende. Na okende kwa za mtu zalaki na ye. Lokwa ngai nazwi ma tante, nazwi moyen na nuté ya obala e. Lokwa ya zwi déjà azwi mutu mususu. Ce qui a invité nga na koya eza problème te. Donc il crée problème moi si na yoté et en plus il crée problème na mbali na sigati obala e. Te bon, yemo kwa yebi pona nini abengisinga. Omoni. Po eza déjà relation. Ça to kabwani to tikali benemi te. OK. Et tu crées déjà relation moko boye et simbité. Donc tu tikala la relation gaga. Omoni. Po kabwana eza te ke ai lo wa to banda o vivre to kabwani to tikali benemi te. To tikala na relation moko gaga ya bien. Ndenge monanga na ko inviter pe aye na ndenge mo mabete na ndenge mo bien aye ko répondre invitation nanga ndenge mo pe na inviter nga na ko ya o répondre invitation na ye. Question ni bosu tenga to est-ce que yo vraiment na kima bokoko na okondima vraiment ok na marge ya mobali no kala? Kokende wapi? Na libala ya mobali no kala. Ça dit bozara souté. OK ndete. OK te po ni boela nini? Tokabana ndenge mwa mabe au mwana ko okende kuna ezate. Apparemment batu nyonso na mibali na bantu na bashi na bantu bakabona ndenge mabe na kisaso yo. Miso bakabona bantu ndenge malamu ngabela tokabana ya mabe ya makasi. Yango mwana kende kuna ezate. Voilà, toujours un parcours normal. Papa Nchofa, bonjour. Bonjour papa. Est-ce que yo okondima ok na mariage ex now? Mariage ex na na ondima na ngaya. Ils ont mabete pas madame tout ça. Ate pas mobile na mon père. Ils ont mabete à moi c'est boya na et. On a na droit père obeta ta moi tout va peine ça na droit ya okeni. À mabete ex à moi site. Moi c'est boya na et. Boya. To boya na et kasi na droit père obeta ta moi tout ezali ça la mabete. OK. Maman, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit que mariage ex now? Jamais, ça matin. So mbali nanga yoki otozana mikolo sepela te. Donc
mingi ya pas problème mobile no sika. Fona batela on aza na iti. Yaza ex c'est makam nanga c'est si là. Bonsoir Bengisio. Jamais na kenda. Bon, nous sommes en train de sillonner hein, le rond-point Willery, rond-point Nabiso Chéri, rond-point favori. Mais tout le monde est bonjour. Bonjour. Nga Charlie Estra Sempo, il est animateur ya Kinshasa micro trottoir. Est-ce que vous avez un mariage à ex now? Oui, il y a un mariage à condition que ceux qui sont en bon terme. Parce que la relation est à Kaboussala qui, mais tant que simbité, parce qu'il y a des fois tu passes à tu coûtes un mot, tu coûtes jusqu'au bout. Mais ça arrive que tu as un 4-4. Alors, tu as raison, on a bien, on comprend que non, c'est un partenaire dans un cas simple. Le coup, les 4 4 c'est inutile, tu as un ranking. On comprend, nous, tu as une relation à bon terme, soit bien singa, tu as solo là, mais tu as rencontre mon inutilité. Oza nango valable miso abatu akoza na problème matanga oui na kokokende akobengisa pe na mariage na kokende c'est tout pe na kobengisa koya ya problème ité mais konso ke to kabona ki a bon terme donc biso ba jeune lelo faut beaucoup plus to ve ya calculer loko wana ezate ke bozaki na mutu apose avoir ko kabwana ye komi ba rancune tu ba tirima mo zanga mutu na makolo non azaki partenaire tant que simbité on s'arrête là mais le problème c'est que tout tika la relation c'est tout. Na koko kende soka bengisi nga tonga pe na ko bengisa koko ya tali boso tanga to eba est-ce que yo vraiment rondi marokina na libala ya mobile no akala na olinga te po libala se kufana okete ata boka bwana nyenga bien ata to kamwana na okete nga pote poso na kei na mwa akala kwa libala ekozonga kombo nani baba? Ouais, je réponds au nom de Constant Mutombo. Monsieur Constant Mutombo, est-ce que vous avez un mariage à ex now? Mariage à ex? Oui, ex. On a aucun attend que qui? Bon, en fait, pour moi, déjà deux personnes vont ensemble. Soit c'est qui vont commencer à boire en été. Ah bon? Donc, si vous commencez à boire en été. Et alors, elle boire en été déjà. Et quand les sous dans le mariage, vraiment ex wana, elle wana ti, au fin à baboti. Mais si on est sur le bala na yo, au bala no be déjà mais ex no pe ayo bala sko après yo, mais bengi son na libala. Te, idée on a kuna no ya été na moto. Oh, pona ya te. Ke bana kuna ba yo tout la biso. Donc idée na moto na ya te pona ya te. Ata na ndoto. C'est un ndoto que na l'autre na quel bala ex, faut na télé mana la muki na bando sa prière autorité. Oh. Mais oui, toi là qui tout est permis. Ok. Ouais. Mariage à ex nanga. Ouais, ex na yo ça dit bozalaka la bino en amoureux après un moment vous êtes séparés. Est-ce que tu vas accepter vraiment de participer dans mariage ex nao? Papa. Nga pena on a habité nga pena mobutu boy. Question falo tout na mobutu. Pourquoi ni mobutu ka? Te falo tout na mobutu po moni na nenga kibolingo ya Kinshasa. Il faut pas basi to kabona na ba on pe na ba nenga pe na ba bien minité. OK. Donc déjà au kabona na biso za nenga rando. Ba maman na lo bona nenga mabete. To kabona na bino nenga bien té. Donc na libala na yo pe na royate. On a papa au comme ça haine na maman. Te haine ezalaka parce que après l'amour c'est la haine. Oh. Baloba bongo après l'amour c'est la haine. OK. Po yo to zalaki na yo ezaki bolingo. To vivre na yo. O kabwa ina nga se ko sepela nanga soutien. So nga libala na lukani. Non yate. On appelle libala on a muto azalo tromper yo. Talasco niveau. Yango wana na loba et après message na pesa bino to kabwana bino kotinde la invitation te. Ata faire pas. Pona ko fingelo maman et ça bien te. Ata faire pas rotinda. Te amekate. Oh. Invitation na boy ne faire pas ngana ondima. Kinshasa micro-trottoir, je vous ai promis de revenir et je suis là. Alors nous sommes en train de sillonner dans rond-point Willery, cherchant qui posait la question. Voilà, on a trouvé une dame en train de s'acheter des lunettes. Madame, s'il vous plaît. Bonjour maman. Bonjour. Alors, bisous tozali Kinshasa micro-trottoir. Tozana ba question mo to poser à la population congolaise, surtout ba na Kinshasa, quoique nous faisons cela partout dans le monde entier. Question nanga ezali boy.
est-ce que okoki kondima kokende na mariage ya ex na yo? Mariage ya ex? Batala mingi caméra. Ah, c'est impossible. Bon, c'est ce qu'on a dans Bali, il y a qui est bala, invité à Kéfé, au moins tu es simple, tu es enquêté. Ton oyate. Bon, on comprend bien, Olinga, comment on a moutu, on a dami damas noté. Ah oui, c'est ça. Et logique. Et clair comme de roches, alors comme il faut se la paix à Bali, on va dire ça. Merci beaucoup. Ex nanga aza mutu moko na bimana ye. Mutu moko to passa moment agréable. Soki que vraiment moment on a to passa kana mwana mwasi wana ezalaki moment agréable, automatiquement je serai obligé ya kokende et puis kokende pe na mariage na yena esengo makasi. Soki pe cadeau ezali na kokenda ngo pona kokopesa ye cadeau wana. À moins si c'est que yenanga tozalaki bien to passa moment très bien, mais nous arrivons dans le moment où yé akabwana kinanga na ndenge ya mabe. Exemple, akoki peut-être na ndenge mikolo, peut-être nous pouvons nous organiser avec une fille, nous disons maman zo appelle moi clé na yo nga pena zana oyanga. To sala nini to banda to ka moyen na ko s'organiser. Mais un jour je ne suis pas là, à côté peut-être na palin à récupérer tout ya babo. Moi je ne connais rien à Kei, mais mutu ya bongo papa. Automatiquement na moni gaza mutu moko asalelinga mabe et puis azana posa ya bola munanga te na cadre que na évoluer un jour pe na balaka. Bon mutu bongo na mariage na yena ko gendeta. Alors si vous êtes d'accord avec monsieur Jancy, botika la biso ba commentaire na bino na chaîne na biso à YouTube. Si vous êtes d'accord naé, si vous êtes d'accord peut-être botika biso ba commentaire na bino. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner sur la chaîne Kinshasa Micro Trottoir. Laissez-nous vos pouces bleus et aussi laissez-nous vos commentaires. Et je crois que ça va vraiment nous encourager. Alors, je crois que le rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup.